Nani alingi kobotola batu mapangu na bango na quartier Canada na Kinkole tozali bongo na commune ya Ntsele bozo ba détail. Pe ba eba bimisi do bimisi ne quartier mobimba ya plaza. Population ezalaka na Kinkole na entrée plaza na commune ya Ntsele plus précisément na quartier Canada ba vanda kaka boye ba moni brusquement ba policier ba koti. Babandi ko bimisa batu na bandaku ba bwaki biloko batu libanda ndenge kaka bozali komona boye ordre s'occuper wuti wapi yebanite ata manda mokote balakisi bango ata mukanda mokote selon information tozu sur place eza na un certain Kengo nde azali kolobaki mabele oyo ezali ya ye et pourtant awa batu nyonso bazali en ordre na mikanda na bango okite la biso awa justice ekite la biso awa boye pendeza la raté bazokende vers ngai mais oyo eza ba voisin ya quartier na ngai baza ba voisin ya quartier na ngai to sengi justice bayibi 2000 tozokende place bayibi 2 millions na ndako ya baba bayibi biso bambongo ba telefone faut bana ba bébé pe justice eza mpona biso nyonso justice eza ya mutu moko te yango tolela président pardon bosunga biso tofanda mpe na kimia biloko tomoni kaka bapolisier baye bapesi ata mikanda ya malonga te armée mobimba baya basignale ata kosignale te ke tokoya mokolo boye bobimisa biloko na bino tomoni kaka bato baye poasa bokota na ndako bobimisa biloko na bino totuni bopesa biso mikanda yo kotuna biso mikanda te botonga bandako na mabele ya Kengo me Kengo yango toyebi ke ONG FAD afunda Kengo bakenda basamba likambo ezomona na polele Kengo azati likolo awa te Kengo asukeli na sekuna kote bapesaki ye na nkumwa mboka lelo tozoya komona na moi makasi boye babimisi biloko nyonso libanda mbula pe likolo na bana mbula pe bandi kobeta tala bana tokolala wapi tokosala nini tokokende wapi tala nanu aji na ngai yoyo nakokende wapi naza na mutu akosunga ngai lisusu te sikoyo nakosala ndenge nini na biloko nyonso libanda tala biloko nyonso ya mama bayibi nakoyiba bimbongo ya mutu mosusu bazotombola matela bazoyiba bambongo bazokende na yango balungwa biso tosumba mabele oyo na normal tala lelo mutu asumelanga mabele aza lisusu na bomoi te sikoyo nakokende lisusu wapi na age oyo naza nango mpo nakufa émotion ou bien nasala ndenge nini mukolo ndaku yeyo azoloba papa sko pona likambo esalami olingi toyesa bakonzi mboka basela o nini susu place mususu boye pena utakene musala asipeka pele oye boye kuta ndako bacheka dena ndemo mona misu kadena yango batela kadena yango yo libanda boye siko mtolala wapi pena musala ayeka boye ndako bakani musaba sa wana bakoto banda bayi bana ba telefone ba mbongo na macheti na bambongo bazoyiba bazokina ngo siko yebisa na mita oyo yo bazoya na bakuluna donc ça veut dire quoi ba ya parquet baza parquet baye na bango baza ba yibi bakuluna mwana bebe boye alala libanda biloko nyonso yango tala biloko pena babimisi mutu pena fandi pena boye babimisi mwana libanda Population ya quartier Canada babeleli mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa Fachi olobaki olingi état de droit kota likambo na bango bazonga na badroit na bango boye penza ya normalité dossier à suivre ngani batu pena babimisi mukwa tombolo za wapi papa mukwa tombolo tozala posa tala pena boye akamwa kiengwe nyokoli biso bambule bele